yango na sens nini eza na bango mibale eza na mutu tepe o azala ba droit wana na age mama komi akota ma polémique ya Belgique na nani akokotela yango na sens nini eza na bango mibale eza na mutu tepe o azalaki azana mwana ya atikala na koko na ye po a côté sala ye passe si la azalaki mwasa madilo me bota te e bo koko akosilika akikele crise na ndenge nini babota na bango te tofanda nga madilu ngai leya na ndakwa leya na nini na inga na bandal tozo kuta na wana beau frère leya yebi ko lamba na yebi tiyo tozo lia ya banda so to longwe kaka répétition na Éthiopie to ye papa direction et pas leya place to banda ko lela ndeto bando pana na basila sila tika mwana te yango nazo senga pe na sila mama akufi na mwa mike ozwaka en tout cas ata yo kokende te ata na mama do otindi ata nini wana za koko pona biso basuku eza soki yaya kufi mutu akotikala na mwasi leki biso na basuku ezala ndenge wana ba droit wana na age mama komi akota ma polémique. Et voilà, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a R au Bozali Kolanda vraiment émission na biso bande kolanga. J'espère que biso tolandi vraiment y a des mots si balobi la vérité, rien que la vérité. Voilà. La famille, si vous êtes nouveau sur notre chaîne Famille Libota News Télévision, n'hésitez pas de vous abonner. Surtout de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que vous présentez l'émission, vraiment au moins directement sur écran, sur télévision, partout. Et puis, commentez, likez, hein, ça nous fera énormément plaisir. La famille, kakane bochko yoka, kakane bochko mona, kakane bolandi makomi malobawana, bomoni binomoko, bref, ya émission na tope ya malobawana, ya yandimosi. Batu balobi yandimosi akofinga, ma yandimosi azo finga manandenga mkete parce que ayeko découvrir, ayeko loba vérité moko boye, oyo bango balingaka vérité te na ngambu ya ba voisin balobi ba pousser ndeko finga bandeko nanga to kosuka wapi bandeko to landa to yokana na makambo ndenge ezokendele. On va faire notre analyse comme d'habitude to mesana ko sala analyse nepso par rapport ya makambo ezo le casser les réseaux sociaux sur internet. To s'adresser na maman moni siko memi biso. Maman moni place au memi biso na dossier oyo. Au moni makambo ndenge sa gravé. Au moni makambo ndenge ye dire. Donc pour na yo au message na ko ya ko kosila batu makambo. Na loba ki yango bo mona ki mission na te ko sala. Mam c'est une menteuse, je vous dis. De azana pour na ko créer ba mal makambo ya lokuta et puis makambo nga na loba obino bo créaka. Et ça ba makambo ko za danger na ba vie batu na ba couple batu ils ont panza mabala ils ont boma. Vous ne rendez pas compte. Tale lo bisika to wuti, tale lo bisika to suki pona ko luka ko zwa ko lati sa belle vie, ngamba munene be o belle vie kaka tuna kina ye, mais bino bo reformuler bo sali lengo be mission ba sous émission bo selengo challenge. Be vim tatinene bo sa challenge, bo nge bo mi laki sake bino. Mais c'est la honte. C'est la honte. Muto aza mwana malama ko bimana ba papa bongo, madilu c'est un papa de sila. Na parce que botika na bino makambango et les kaka ninga bande ko leka bongo kezo leka et bani vraiment te pour muté ko asira azate muté ko pesa assurance moko azate e keneka ninga zo kenere no sekenda bino bolingi bongo te mama lingi bongo te mama libité ye fa ko kosa makambu tu te comme à tel point oh mama bata kufi tellement kufi ma ayeli susu donc mama kufi na place que mama tika ne mama bi tente nga pena awa loko na loba ki liboso ba kipaki ngate na yasuku ba kisa makambo ayesuku kosa susu bien lelo ekangi mama moni pas sosuki ton na epsa kabilo ke mama za mutalo kutanga déjà na émission o asala ki wana déjà ka ya mama bi ya déjà na epsa ki bino epi na ba mission na mission soko talibe na loba mama za ka mutalo kuta bino bato bo vanda kapana mamu boyoka ka makambo mamu en tout cas bo message na bino na lokuta yango boyoka kai. Non, moi, tu es biqué, le kuta na le kuta, oh maman lobaka. Vérité, zate, si ma kambaba. Soto tche sur 100%. Et ça, la 80, le kuta 20, peut-être, il y a un conseil à Pisaka.
na likambo pe de eza vrai to yebi aya pesi conseil. Mais sinon mamu nyonso yaka koloba c'est du mensonge pire la famille. C'est du mensonge pire. Lelo yo eseli ki bato bakoma ko bimisa ba vérité o to kana ki to yeba yango ta la source ndenge ebandaki. Au moins les camtons ils ont encore bon bo ils ont ma sire exacte confirmation exacte ils allaient bien na place que confirmation pene ça moment ils bosso to ebandaki ko lobama confirmation ça a été et ça ka juste mutabwa ki be mais lelo au moins yangi mo se ko confirmer biso pena que oui na yé moko na po yangi mo sa ya ko sa pona azo intérêt pour intérêt ni papa bato aya beti masolo na ye sans arrière penser ça d'intérêt juste à répondre ndenge makambo ezala ndenge zo kendela ayebi ne ko makambo susute. Et comme yo ba futi ya ndimo sina nga futi ya ndimo sa ko ba makambo aholo ba makambo a viva aholo ba makambo a mona lelo pe to moni mamule ya nde a coach na kacha dossier oyo po baba ndeko ya ko lia na kacha ndaku na ye na majilo tant to ba ke sila uka avec ni ka katula ce qui soit bozo boya boya ngoten parce que même ba maman ba yeba ka ete ezaki ka juste lo mo ya ko bomba azo même pas collègue ne ba suka ka bongo. Ba collègue ba yebi histoire ba za ba ta boîte na ba ici pechanga to yoki na ba Gomez ya mo Gomez abimisa ngo ba yebi l'histoire madilu o me ba tumsu ba yebi ngote parce que zaki mutu mo be zaki en passage zaki tellement mona muke akoke ko se permettre à vivre na papa wana ozomona alors azo vivre na papa mukolo kwa papa o azana âge ya papa na bango c'était la honte ya ko présenter on sait mais bino loko bon boyo on sait la présentation boyo c'est ba chantage na place boyo ka soni parce que si là c'est actrice nene ton bozo ko sele ba biloko bongo ne sa rabine kiti sa actrice na no bozo kiti sa actrice na no bozo diminuer mamu au monde peste au suki ta place bozo kiti sa actrice na yo tala makambo niveau komi siko au moins ba to muso peut-être ba le ko mona ngolo kuta ba ko sele ki makambo aujourd'hui ba confirmer en vraiment que oui abale ko bimala papa madilu na bon la pesi que exemple ba maman ou ba maman bo ba cook o bozaka la droiture o bolinga te ke mana abimana ba mikolo bongo ba tata mikolo parce que bino ba maman ya lokwa ba mibali na bino o bana miki ba bimana bango sila ukaza na kati siko to sel ndeni et puis bon mon plaisir ya ko lobela ngo bon mon plaisir ya au sala ngo chantage mais vous êtes méchant moi méchant makasi oyebi mamu niveau vendre la kana kit ne sera zobeta ma solo obi pena ke oyo azwaka ba information wapi oya yebaka tout siko tala makambo yoke ko bimisa ba koko na ye ba kende ko l'accès na téléphone tout oyo ke ko loba wana ba koko le pe ba ko témoigner ba ndeko beaucoup mona vidéo ba koko ya mama madilu ba ko témoigner tala niveau ya soni mamu tala niveau soni ozo yokisa bato oyo lobi nango manani oyo yo za mutu moko falo mi pesa na maboko ya nzambe oza mutu moko nzambe abikisi yo falo za mutu moko boye oyo ozosala makambo eza na honnête soko ye na internet yaka na internet na ba vérité yaka koloba yaka kosala banini na ba analyse na yo na ndenga bien yo zaki mutu moko to kota na esika moko boye obala kosala makambo ozosala osala makambo ozosala ozaki mutu moyo yo olobelaka makambo ozongisa bato na makambo malamu bato basala makambo malamu c'est ça ba analyse moko ya bongo eno ya koya kokota na ba polémique oyo likolo nango ozoya kopesaka bato ba fausse information ozoya kokoselaka bato makambo surtout belle vie oyo okoseli makambo na makambo ya papa madilu niveau yo okoseli belle vie makambo belle vie asala nini nyonso eza nini ka ba vie po baka na posa ba vie po bozaka na posa ba vie o kindoki te mamu répands-toi mamu boye te vi ba mema ngo boye te eza pasi pe mawa tala sikoyo lelo secret bimba ya gabi bino nyonso secret yango ebimiti boyebaki secret oti tango lelo to Gomez aka koloba bino so bokriaka se Gomez
Ce que au moins il est papa na biso ba ko bimisa secret parce ba ndeko ke ko lia. Donc azoka ka fille mo be kaka fille mo be mo mwana moka ya maboke abima bimana leka lekaye. Parce que belle famille batikala ko yeba ete même maman o lelo akufa tikala ko bioka ata lisolo asila te ayebi ata ngo te. Ba koko lelo so ba yebi ngo te ba yo ko kala na internet. Donc si ko zaki loko te pa na bango. Po te yebi ke ba mibali musuba makango pe ba présenter bana ba famille yo zaki loko te sila. Ce qu'on a eu on sait les 20 ans les réseaux sociaux l'internet il y a un monde ko ko lobela biso ko c'est la soba chantage mamu botala pe makambo osala ko iluka sala nga pasi botala kateka o vie privée batu botala kateka o famille ya batu tozo kota et ko sala mabibe famille wana bana ba bokilo famille wana ba te belé bana ba famille wana pour na ata respect à mon way rien bozwi pena challenge boye boseli biso challenge makasi sur les réseaux sociaux concernant papa na biso madili o sa kenda kala lelo ekomi liwa ya mama olo vendre lo pe kime mama habite nga ba matière wana ola linga ya kokosa wana tina ko bimisa ko pena bio monde resukeli wa o monde resukeli o na bana na ina minicho ba bimi ba bibande kwa bimi loka ba mbinzo bana ya mamu ya mama na biso ba ye na ba koko ba eko s'attaquer na mamu ya nde gravité ça ndia ko yinda ti mamu ya pasi pe mawa bino bato bolanda ka mamu bino bato bomona to mama zo ko beta ba masona lokuta na bozo betele maboko bomoni siko sort ya makambo ndenge ezali bomoni makambo ndenge ezokende bomoni mamu okena ngo wapi mami to suki wapi est-ce que vous avez courage ya beta masolo ya papa madilu est-ce que vous avez courage ya beta masolo ya mama o tiba kokunda yo vous avez courage ya ko ya na internet yo ko beta masolo wana o beta ngoto o changer histoire o ko changer histoire ozo mona siko internet oyo et comme le quoi tribunal moko boye o batu ba ko loba makambo na bango et puis makambo na bango mona mutu ye moko ye na yete me batu moko be ba ko lobele ba makambo o kuta yebi mutu na makolo te bazo pesa wana ba forme bazo pesa wana makambo tout mais mona mutu ye moko yebe loko te c'est vraiment triste hein c'est vraiment triste hein? Pourquoi tout ça pona nini nyonso oyo bandeko na ngai comment tokoza bata mitema ya boye ya ko détruire ba vie bato ya ko détruire mabala bato ya ko détruire ba foyer bato ya ko détruire ba famille ya bato o boyebi kutu te boyebi source na mutu te ya famille yango mais oyeno kaka pona ko détruire oyeno kaka pona ko bebisa image ya bato songolo pakala pourquoi pona nini oh les gens sont méchants les gens sont méchants et ça na bato belé bazo ko sa ba mensonge na kata réseaux sociaux ba yebisa ki bino na internet opose ba vi fosa ka lokuta non eza bongo te bandeko na ngai eza nango bongo te ke na internet fo ya koloba ka makamba lokuta po bandima o te eza na bato ebeba oya na ba droiture na bango osa ba analyse ne propre ya kitoko azoloba makambo eza réel et puis ba ozwa ba vi te baka kosala musala te baka ndenga koloba ozwa na ba vie surtout so le osali kombo bato la batala ko bato ba yebi obi te cette fois-ci na ocha droiture na nga na ko mo sala nga boya bato ba oya kaka bato ba koya parce que na bato ba lingala ba buzo bate batala ka ba bloko pe amona ke mutu azaka droiture mamu bato ebele ba yebela ka mamu muta vérité mamu pena ko makamba lukumelelo yo mamu komi inutile bato se ba comprendre que mamu yakande ko kosa ba information sur mamu yakopé c'est lokuta aujourd'hui bato ba comprendre yo mamu c'est la honte à toi et puis si la ouka yom to bandaki challenge au moins ko perte suki non na mona actrice a beauté actrice moko me mama na mon peuple ba fan na ba fan ne so ba meme na droite ake na droite ba fan ba meme na gauche ake na gauche na place que yende a diriger ba fan yende pesa ka mot d'ordre ne pour ba fan ba landa de to mona Karine Mokonzi apesa ka mot d'ordre ne ba fan ba landi mais yende ba fan de ba diriger ba fan de ba konza non actrice za la bongo te actrice za bongo actrice yende fo lobaka pona ba fan na yo yondo opesela ba fan na yo
mais yo bon te bafani ba diriger bafani ba konja. C'est vraiment malheureux la famille. En tout cas la famille, tout s'abonner, tout partager, tout liker, ça l'a bien. Natiki Bino, on se retrouve à la prochaine.